Nabo sanité, bisous beleza, patron suisse, Deli Bosangue. Hein? Ça coûte trop cher, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Mon boss, le truc pour moi, Makambo, Junior Kapaya. C'est pas pour les enfants. Et ben voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Prépare nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Mbote mingi bandeko balandi partout dans le monde entier. Place vous capter site Oyamunene le www.bomoroyamboka.com. Rien à dire, rien à commenter. Encore une fois, c'est Annette Moujinga, votre humble servante, autrement appelée jaune d'œuf. Ming babenganga bomu kajmutoka. Quand il est maison Sabino, ce bon moninga na kata cadre Oyo, ce beau cadre Madame Agnès, et ça sûrement dans mes libino un sujet à débattre. Sur ce plateau, je vous signale déjà que je ne suis pas seule. Je suis avec Arnaud Mukenge. Cordo Arnaud Mukenge. Bon, mais ça déjà comme on a n'a pas parole awa na mpanzi na une consoeur comme on a Maylor mais na côté kabon ba se présenter bango moko. Bonjour Rolls. Bonjour madame. Je salue tout le monde. Bazuli Bago Rolandanga et moi c'est Rolls trop d'avance. Il n'a pas si bien surtout bambote. Merci beaucoup. Tous allez là pour nous solo. Mon kilesama le bateau le bapika. Et ben voilà Zaki est mon côté Aza Awana Cordo Arnaud Mukenge. Bonjour Cordo. Bonjour Annette Moujinga. Donc, moi, tant et belé, tout mon anité, tout mon anité, c'est sujet à débattre. Donc, tous allez, Arnaud Mukenge, coordonnateur à Groupe Soleil, mise en place. Ah, on a une consoeur, Nautica et mon rappel, ça comme on a mis Boyebi a évolué au sein il y a groupe, il y a site, il y a 3W Nadaïmab. Bonjour, consoeur. Bonjour. Ça combo na ba fan batunyo so balinga ka balanda ka partout. Mbote bandi kon so landanga, ils ont la jambe gauche quoi. La jambe gauche donc il est kambali solo, to beta kama solo kandeza. Et ben voilà, sans plus tarder na continue sujet na biso ya lelo. Pour commencer, ba fille ebele ba banda na ki magie. So na banda bongo, ba jeune fille ebele ba banda na ki magie. Ki magie, ba comme na C4. Après ces 4 heures, tu as remarqué que ma fille ba banda kendari pas ba chinois, herba chinois ba yo ya ba comme au moins ba comme lio 300 comprimés. Au bandi au mela, nyon so wana kaka po o bongisa taille, o comme na poitrine, o comme na bassin, soit pour vimsa ba postérieur na yo. Et ba suki wana te ba ko vimsa biso cycliste bino batebele boye bi batebele ba sela ngo o ba benga buchu. Cycliste année au Bima, bah jeune fille belé balati bouchou. En plus, to côté sur moi sujet mon corps, bah jeune fille belé balingaka kozala na ba rapport sexuel na voie anal. Na voie anal, yango na vraiment yambi ba ndeko na biso awa, ba pesa biso ba point de vue na bango, surtout ba ndeko na biso mi bali. Est-ce que bon ba ko encourager moi sinaye à la ta premièrement bouchou, moi sinaye amela ba C4 ou soit moi sinaye akepa ba chinois ba vimbisa ye to ba sel ba biloko mo boy po vimba ba postérieur ou soit à passer rapport sexuel na voie anal na moi sinaye yango na ko banana papa Rolls ay bisanga na no soki makambani eza mabeto malamu na ebite ezaka ba signe ya fin ya temps de la fin ou comment ton mode. Premièrement, on a le ballon de points de biso na omoni complexe eza mabe omona complexe eza mabe soki nzamba sala o mukie zala bongo mukine nzamba sala kozala munene eza sope synonyme te sope mibale bele ba kolinga eza ngo tene nje chidika mona nje comme na kini to kuta na ngotro o mona sincèrement o mona ma beta evanda soko jouer be bolingo bofani place no we sera linga ba boma mwinda po nini alati ba buchu no iso kuta na likamwana oh bitambola tambola dokutana nini na ba makamu ser buchu ota po nini premièrement buchu non donc c'est le mot beza kilo ton la tango ozo transpirer et tu non nini nzoto solo muto amono na forme muso apote to mboke parce que bovandi olongole bilamba boye yango obimeli ngatoni
obimeni nga to nini o nini o te complexe na ezama betena basenga biso obo chaka banini ba ki magie par exemple nzoto ezako kanga mabo yozuki simo bo meli donc mama bo beteni ça na kate donc e panzane nini nzoto na yo cela muso bo moye ba te tant o mela ba ki magie ezo panza nzoto na yo yo no mo be lobby boy ah je pousse donc nzoto elembio na ebité pas tout bien. Et donc voilà, moi, tu as Cordon Arnaud Mukenge, tout le monde y a vendu Kimia Makasi. Là, c'est pour le monde, vraiment silence, naïf, et Cordon. Est-ce que vous ont encouragé les jeunes filles, Bamela, C4, Bachaba Kib Magie, Balata Babouchou? Ouais, Annette, en tout cas, merci pour la parole. Tous en indépendance. Donc, tout ce qui est ça, les logos, esprit, les autres tinda. Na biso no sonde toza boye na ba otala biso mutu na mutalingi coiffure na ye ana mutu musu de pa bota malingra ana mutu musu atika suke belé musu asali lox musu akata pink donc to yoka na biso ce que chasse mo bima to kata bara le roi ye donc to tika mutu na mutu asala o esingi soki mutu amoni ka omela kib magie tika ya mela to tia mutu azala lazy so omoni ke mutu azaki omoni mutu mususu azamuke mutu mususu azan nzoto mike. Je me pena vandi consciemment avec notre papa botanga une erreur. N'engina kuma lokola my law. Vous comprenez? Ngana mona ndekona biso Michael Jackson pe à son âme akendaka ko salisa zolo na ebite soka saka mabe eza sentiment mutu. Au mona mutu mususu azaki ni mwindu azofanda trop na climatiseur moi mafuta bia komi pembe donc akenda pa kola makala ko babotaka mwindu. Non. Donc totika mutu azala ndenge ya lingi. Donc à vivre libre de son choix en tout cas. Donc c'est un peu ça. Et ben voilà quand nous avons qui Cordon Arnaud Alobi mutu nyonso azala libre na choix na ye. Biso to tindi mutu te soko botama muke pona nga obotama muke ezala muke obotama munene garder ka taille na yo bo profiter pe na conseil na ye te nazongi lisusu mailor yo ndeko na nga mwasi tozo remarquer ba fille belé buchu nde buchu eloko nezo tekama na ndenge osakana te Kib Magie ba C4 ba tumsu bazo za 5 Kib Magie na C4 sika mora beti pat aja 5 suna ba ninya mai allez à s'injecter kuna na pommade azo pakolaka boy une semaine c'est quoi étant que yo ndeko nanga mwasi sur le plateau eza bien to eza mabe ouais Annette donc eza pina mabe na contredit mon qui pas Cordon ninga lobi ke to tika mutu na sentiment na moni ba sentiment mutu eza ba sentiment olanda ti to tika mutu azala libre na o ya lingi non mususu pe ozo ke na mabe po ozo mela Kib Magie ba Kib Magie na et compliqué non pour biso basi toza makambo ebele na banzoto ozomona du fait que ozomela ba Kib Magie ozomela ba C4 banini oyebite nini ozo ke ko créer soit na matrice na yo ou soit na kata nzoto na yo des fois peut tout le monde en a excès comme ba bloc ana et ça la rapé banzoto biso basi donc bien ti na ebité peut-être le babongo peut-être posant jalousie au tala ils a film boy pas roya zani mukie aleki na yo pe na nzoto a comme plus que mailor mais peut-être le ko isalo moi passe yango liko casser moi ba tout tonde non même pas jalousie pardon zana si ça jalousie et da problème que comme na ba bloc ana ba conséquence na ngo ezala toujours malamu ti ozomona ngal na za ngana tayo nzamba pesa nga nene na ngandi nazali opa moni kaza mukie nzamba pesa mukie na mukie te pas dit que mbali pa bala yo foza ka munene non basa mikepe tozomona bazo bala bango bazo bala bango biso pe batamine pe bazo bala dozo dépendre na ndenge o nzambe akela yo c'est pas dit que le koza mukio ke komela ba bimela mela lobi ba conséquences ko sala on a katukuna oyebite donc ils a vraiment bien ti merci en tout cas ndeko nga mwasi azo se pendenga za likambuti mais soki babiloko ya oloba wana eza ba conséquences aza mwasi atika no kulamba ngona biloko. Donc ils ont poisonné les sentiments à mutu, ils ont ba recherche. Vous comprenez? Donc on a évité monde la sala quand on a usine on a utilité na ngeza ki ba fi ba s'injecter directement na voie anale to ils ont ka uniquement pour tirer na biloko ba tirer biloko. On la zo pesa bango ba consigne ce qui nini mais ils ont ba recherche. Kala to ebaka ke mutu pour abika il faut que nous mela nani comment on dit Congo bololo. Donc to ebaka ba kinite mais au fur et à mesure baba dollarien ne kobima et yo mata dollarien plus donc ils ont la recherche na bango ya on a le bible toza la démocratie il dépasse les arts te pour caler bateau mutalinga zwa asangisa turbo na dopa yo pexai non si kaye ba mikolo balobani le conséquence corrige mieux que
Donc nga nde loko na boya ya kotelema oyo loka osala eza mabe oyo eza bien te tika mutu amoni ka kolia mungu na manga tika ya lia conséquence ye moko ndeko zwa yo te vous comprenez ce que je sois bandeko nanga pourquoi et to sois bango pourquoi OK nazongi papa ouais premièrement au moins tinesi ndebe to za ba ime kotika te ndeko no omoni ke mwana nga ko na libulu obite akoya na libulu pour ni conséquence e kokoje c'est pas bien. Bandeko na biso ya basi nesi ngai au moins na buchu ezana bente mama tai o nzamba pesi o gardango mais papa na buchu eza kilote eza le roi soutien eza ka na musa pamba mama au moins na biso na ba garçon baza boy ba garçon na biso ba garçon baza na yo garçon be o sino couper sous kilote o ti aposi nini couper o ti aposi pantalon o lato bakili ko mama papa oko manzoto so ya ndemo pena ko ba buchu zo lato wana c'est pas bien maman cause ate que conséquence e comme là po e cause la passe c'est 4 heures. Eza moni na ngelo rama bete. Eza mutu mususu aza na taille moko aza bouteille en envers. Tu vois, aza bouteille en envers et ça les moi Sony hein. Na ebité. Soki roza mabe la tabuchu. Sony pourquoi maman? Eza mabe neti nga rols na biki eza mabe. Ko la tabuchu eza mabe. Tai nene tu passe mutu mo ba ACP na moni ke tai fanda po continuer na chambre atata la o longoli ba blo mo be quoi. Banini mo be donc ezo banisa. Mais est-ce que tonton mo boy ebisinga yenenga zawana ya rotinda mwasi na lata na ngo buchu eza ponte. Maman, eza problème makasi. Mais c'est moi ça mobile bayokani. Bako moi si parola tani buchu. Et ça exemple. Pour nini? Maman, ko la buchu to nini ko za munene synonyme teke mo baba mibali ba ko lingo mingi to nini libale ko yebele. Comprendre? Tout moi les filles musu luketu mukie boy mais je mo be a préféré ya bali. Yo moi si ozamba bassin na otulé na ngonini et pas na bino. Maman, comme on sait que tu peux ya wemne tant ozome c'est que tu bité ni sans regarder ya nzoto na lobi ba conséquence na tinga na boinde conséquence et comme no po so yo souffrir ngapena na ndeko na mobile ça la bien te. Et on est na pekisi yo C4 comme melaté qui magique au chaté. Buchu kolata te so na nzoto mulunge. Donc soutien pe balata te. Maman soutien pas attendez pour nani na pekisi na buchu na soutien na presque rôle moko. Maman soutien soutien ils ont soutenir ba membre supérieur buchu pe ils ont soutenir ba membre inférieur buchu ça bien te maman ozo ça va charge dans notre solo ngana bi maman on est singa be rôle na boy conséquence là maman c'est 4 comme la te donne et qui ils ont pendant nini nzoto no na kati au moins le beaucoup de monde à 40 30 ans nzoto lembi yo do so mutu za si yo donc nankele on comprend na boy conséquence comme là. Merci beaucoup Nazongeli Cordon Arnaud Mukenge. Ce que vous avez copine oyo kotinda alia a bakaki magie a mela C4 à la tabuchu parce que yo za na démocratie yo za na prompté. Ouais Annette s'il te plaît. Si vous avez des questions, vous poser bango pour vous katanga mingi. Si vous avez développé idée nanga, vous serez na chiter et puis partager. Vous comprenez? Ils ont tenu le baboyo kuna sengi opete débat sur katinga idée na batu ba Hollande biso, moi ba comprendre vision nanga biezate. Moi mon problème c'est quoi? Omoni ndeko nanga rôle ça zoloba il faut obandela sous ko pesa sujet bien pour comprendre ngo bien. Buchu eza te som talati soit déjà buchu à la longue ce que simbie bonzoto est comme à pété on est entre parenthèses il y a qui magie na pekine buchu de tout buchu peut malade ça bien dans d'autres et comme au transpirer tant ta ba buchu C4 nini ozo me na lobby obité mamune ça dans d'autres on a besoin de conséquences et comme là c'est ça. OK. Donc na osenga pe ndeko na Rolls a senga na bato ba zo sala nani obi bato bateka ba bucheza ba nani ba chinois tena ba mama zando eteka mana na zando bilo mba bande ngwana donc eze loko batie na balabala batie na wenze batie na boutique muto ya sepeli alata na ndimite que na tayo za na ngoso lati buchu okoma lokola jilinda ya je ne sais pas. Donc, et ça peut-être, tout le monde a été là, soutien, donc, et quand il y a des histoires comme ça, au monde. Donc, et ça plaisir à moi, et ça sentiment à moi, tout le monde a la chemise à tomber l'école. Et ça sentiment à moi, bisonné to jugé quand la musique, que fio to ebake mundo, comme pembe bondeni. Ah, ok, donc, tika muto zala, na opinion na ye, attendre nege ya lingi. Par rapport à moi, na olingande muto nyoso zala à l'aise. Vous comprenez? Ngana vandi na ngana moni que non, nzoto nga yesenga na alcool, te non mais l'alcool pourquoi?
po mutu mususu alobelo vérité femme l'alcool donc tika mutu na mutu azala à l'aise ngala lingi na ngate peut-être ngala lingi na ngate peut-être aza normal boy azoko lobano te so amène à l'école après lobano aux encourager que mutu aza libre ça n'a pas de sens donc moi je dis ceci oui donc moi je dis ceci pour chiter que ndeko nanga aza na courtoisie aza na courtoisie ya ko affaiblir ba oyo te si babandaki ye moko yango lo na ba que non conséquence de corriger mieux et remember la liwa te parce que équipe major peut bomaka na éviter peut-être banda ocha bakufa te na éviter quand émission so batala ba piquer ki bakufi na éviter donc ponanga na bitoke na bango mbango te mutu musako za malade yo munganga ye bandenga ni na ko conseiller mbala mo muta ye résultat na ye papa ndengo za boy junior kapaya oza na sida appliquer crise akufi ozwini allez émission yo batu ba continuer talango toke na bango malembe to faire voir bango ke ngena lo baboy supposons que ça moi si moi quoi ça na taille moi on balobaka bouteille en envers hein parce qu'il y a moi des réalité té est-ce que yo cause moi si na oyebisa et non on a besoin au comme la taille le roi bernice allez mais là c'est 4 écoute maman ngai na olingate que na vanda na sale la sentiment quoi ça na kuta nani quoi ça moi ça resala nga ba sentiment na non vous comprenez elingani écoute-moi papa écoute-moi monsieur écoute-moi okokwea noa we monsieur zanano na lobi boyi tika mutu netinga na boyi ngana sepelaka exemple ya moi ça pembe vous comprenez allez sentiment moko boyi ne azarape mena amuso do musbati azo parola po akomaka pembe donc vous comprenez ngalingaga moi ça pembe vous comprenez one is exemple na lingaga moi ça pembe siko na comment sepela suna moi ça mwindu na sensité ou bien linga moi ça mwindu ngamona ke déranger tantine bernice en tout cas na sepeli na yo soit comme ça na bandiko yela yeba produit ba mouvati ba nya pakula comme pembe le quoi net mais na salini vous comprenez so comme ni mutu aye et pas ya moi sur aza mess oye pas moi sur aza munene okuti na makamuna ye mais maye malembe na conseil à ko changer vous comprenez yo lingi moi si na nzela okuti quand même nuité okuti na bilamba eza na mutu mususu ko mona ye alinga moi ça na sous-vêtement ya pembe. Si moi so yo lingi na ye anet kombo anet mais biloko na kati no yebité peut-être okuta ina soutien pembe vêtement rouge attends moi je dis ceci moi ça zo mela ba C4 ba vitamine tika e bongo siko kaka yoga o bike faut pesa conseil mo teke développement yango na ba pona chité ozo comprendre bande ko nga mibale ba makamna ba dictature na kishaso tozao maman soki to ba na kishaso tozao soko bandi batu dictature yango mona batu bakotaka na babalabala ozo comprendre nga maloba ngeza nini omoni mutu azomela be tika ata na l'église bapekisaka ndenge wana te yaka ndenge oza na kwitino wana avec le temps obando tika ozo comprendre mutu ameli sekata to yina ete obando lakisaka ba conséquence ekoboma ye ekosala bwe non tika ye nanu ndenge wana soki yo mutu osepelaki na ye eke akomi pembeni na yo na baconseil na yo soit disant soki eza ya bien to eza ya mabe pesa ye yango soki aza na matoi eke ye pa sepeli na yo conseil no eza ya bien boko évoluer dans les bons ozo comprendre nasepeli parce que ve akomo région na biso okomoya merci omoya mama wati ndeko na biso oyo azolinga atika bino mobokena nini na liwa mama omoni masanga ezali masanga mama C4 komela te kib kobaka te papa nanga Rolls je ne sais pas bouchon pe banda to banda olatango conséquence ba pesa la te na lobby ngai te banda komela ba C4 et bon ma pété non peut-être okate muta kufi qui magie pe éviter so bomaka conséquence nini ya mabe oyo ya mabe on a biso bazolanda biso batika komela buchu batika kolata buchu to komela ba vitamine non omoni koboma mutu ezateka babeto be pour kufi likamsupe we okoyoka pe boy e bomio on comprend conscience na kufi donc ndeng moko na bande kona biso wana mama na tingana na boy nga ko na boy ba conséquence e komela bino po ya bike tika mutu na sentiment parce que démocratie on mo mboka na solo kine ko matenga parce que to senga démocratie avant on comprend mama nga za posa ni conséquence e lo tinga za posa ke mama gardez na micro to banakina gardez ban non sonta masala ça mais ça ça mais so benza masolo mune mama ko za mune za ngote synonyme mi bal ba olingo ebele moi c'est mune pe okuta ne okene bo bo se mo so o CP na été le ba a ngo be ko pe bo si chombe o bono yamba mais moi mama
na mobali yo menga pede on comprend ndekle ndoza mama koza munene za ngoni ni synonyme ya libala teto ya organiser vite yo oza muke za no muke tunande kolanga tozana 2017 na 2010 azaki na taille nini na 2010 azaki na taille nini na 2010 moi signe de ça bon moi présenter émission na ye on comprend bon présenter émission na ye au fur et à mesure azokola mandefu pe zokola mais toi c'est toi qu'on dit au sépané quand ndengwana tant azaki 10 ans passé azaki boité on se comprend au fur et à mesure mutazo liandunda na melaki 50 non ok m'a sujet papa ozo m'a sujet ozo m'a sujet papa on comprend sujet toujours loba et ça débat on peut y en a débat papa ok bah voilà maman nanga zela na zongela comprenez bien à la plateau ça moi héroïnda na pesi maloba na concert nanga pona moni avandi kimia azoloba te azolinga se défendre mais azo ko se défendre na ndenga mabe pona ni kaka ye moko alobi ke non soko moni mutu azokende na ndenga mabe tika ye eza ko mwana azolinga simba moto soka de baloba ke conséquence est-ce que yo mwana oyo boto kolinga ko tika ye asimba moto azika ezala te yo moko olobi nini ke soko moni mutu azomela babiloko wana tika ye amela babiloko wana conséquence e ko corriger ye kaka yo moko olobi ke te soki mutu azomela babiloko wana ezate ko tika ye bongo fo bano pesa conseil malembe tia ko changer au moins que wana o rejoindre biso ezalo ko o rejoindre biso soko talimbula na yo nambula makambo tozoloba ikoza différent bato baloba ke au moins mwana osimba moto tika ya zika mukola kozika akoyeba bato na baza bazoba lelo mbula yoza nango moni ba vewana kala bako mabe ya yo bien baza mabete tozozonga ndika ozongi bisunga mungana za yango biso ndi tozozonga ndena maloba na yo kaka papa personnellement, moi je dis quoi? J'ai commencé à dire ceci. Moi je fais la psychologie, maman. Étude à mémoire à Moutou. Vous comprenez? Je ne crois pas que yo aujourd'hui puberté na yo ba fongola la porte bima. Non. Mais quand tu sors tous 19 ba ogangela yo. Au fur et à mesure vous comprenez que non, Boutoza mabe. Boeza mabe bien. Écoute, eza réponse qui n'a changé té. Ozomona, faut ko gangela mutu ta omuntu ke mutu azokenela mabe. Oyo ozo ko encourager les mal wana ke no bande bazomela babiloko na ba melaka. Totika bango po eza sentiment na bango. Mais kaka yo moko ozoloba ke no na age nga na ngo lelo. Tango na bandaki age ya puberté. Tango ba para ba bande ko pekisa ngai, bazoba ke te boy ko zonga retard te boy. O monte ka zonga kana maloba na biso. Po biso tozo boy yango. Ke soko moni muninga zomela babiloko na foko pekisa po olinga teke muninga zomela babiloko na conséquence tango ekokomela yo sepela na pasa muninga non je ne sais pas na yango est-ce que yo so viva peno moni pena conséquence mo pena komeli ndeko mo ya moi si po bande komela ba vitamine Annette s'il te plaît ba conséquence ba sala pena so ba na mura bato na babunga ba sala ONG eza question ONG eza question que tango yo maman s'il vous plaît pour l'instant bato baolanda biso neti nga horse bwe na sama kokoki osa ba ONG te mais so nzamba pesa makoki na osala ngo pourquoi maman tout se fait nini bato ngateke mumuntu akufa to likamo ya mabe ekomela po oloba depuis kala nazo pekisa ye ozo pekisa nini nazo pekisa ye pekisa ye to moni arabana nini likambo muto moni ke amela bangi te o moni ngobana komela bangi yebise mabe ya bangi nini esala netinga ko nazo pekisa mama kolante makambo vivre na biso loba koza mkoleza te ko oyebi nyoso on point OK merci Mikolo bele to mona baba msuna na barrière bima boye boke sala boye banane baza ba mike mikolo. Et ben voilà quand debino bomoni sur ce plateau nazana papa Arnold Mukenge Rolls na concert nanga Mailor sujet na biso lelo ezaki nini to marqué que ba fille ebele bazomela ba C4 bazobaka ba kib magie en plus bazola tababuchu et soki ga wana te tu remarques que les jeunes filles belées actuellement baligni ko passer par rapport sexuel na voie anale toza mikolo na ebité pona bino bandeko nango boza na plateau conseil nini boko pesa na bandeko oyo soki ko passer par exemple par rapport sexuel na voie anale et bandeko comme ça ba postérieur minene c'est que ba PD na ebité na zong sinon malobe pas papa Rolls bon si na zong la papa Arnold pesa no via lo banon c'est bon na zong si malobe pas concert nanga
nazongi sima le pas concerne émission ça biso nyonso bon pour un conseil na pesa eza na mabe kosala ni na voix na donc eza vraiment mabe donc ma sœur toi tu veux me dire que non ça la honte na sala ngote pour na linga ngote eza na mabe na yebi ba conséquences na ngo ebe ta mo opota libumo nini donc eza bien te donc nyonso ezala basé sur rapport sexuel na voie anale eza mabe pour na nga bandeko basala ngote pour eza mabe mais nzamba yebi pourquoi sala ki mwasi basala ye na nzela o esengeli et non yo ke kosala na esika wana donc monte que ça bien te OK nazongi sima lobe pas papa Arnold yebisanga nano avoir de rapports sexuels par la voie anale, est-ce qu'ils ont bien tous les amabis? Oui, Annette Mouchinga. En tout cas, bah thème na yo, ils ont très bien, trop bien. Ils ont sunga ba to belé, na ba erreur, na ba sentiment mususu sur la jeunesse, ba sentiment bête donc mais émission na yo ils ont sunga ba to belé quoi. Na sepeli biso no sunga ta plateau tout ça ba jeune. Moi ma Bible me dit quoi? Passer le rapport sexuel na voie normale mutwana za bini. Na voie anale eza mabe eza péché. Na ba développement ya ba sentiment na biso o euti libanda. Ba moni yango normal. Mais non, nous allons faire quoi? Quitter encore ici payer nos billets, to ke mbangu na Schengen ba pesa biso visa. Pas visa non normal ba liko pesa te. Si to ke mbangu kuna to ke no conseiller bango ba ye nango ba lobe ça bien maman. Kraka o wapi na okanga bango na lobakisa mabe. Ma Bible me dit c'est un péché. Vous comprenez? Bango ba ye ba lobe ça bien. Pela bande ko na biso. Bazape awa na ba yotika biso na ba yoto kuti. Basala na bango ni ko bomba na sima caméra. Mais je sais pas si vous comprenez maman. Donc yo pende oza no sala ngo. Po yo po mi quotidien la 4 lobi toza donc yo po sala ngo. Mais tout ça ba garçon Android. Ah bon? Vitesse. Waouh. Mama tika mboko yo. Mboko yo toko tambola ndenge ba komema biso tisuka. Toko lemba bango te. Biso pe toko lemba te. Mais moi ma Bible me dit quoi? Que c'est un péché. Ça, donc c'est un péché grave. Vous comprenez? Mais j'ai commencé par dire quoi? Ma Bible me dit quoi? C'est un péché grave. Passer rapport na voie normale, c'est une bénédiction. Yango mona rabana bayaka, yango mona donc ma pamboli kili. Mais soko bandi ko passer rapport depuis to mona bandi ko na biso ba PD ba banda ko banda ko passer rapport na bango na ba voie ya Nice. Ti lelo na na monate PD moko aye o ake kilo o ake basale toucher wa sala nini. Mais ba se retrouver na moi ba mboko na ba po ba homme politique ba lina ba. Yango na lobi ke na biso na ba homme politique tozana donc vitesse Android, tout ça va garçon Android. Donc on a yopé na kati. Mais Tommy longo la po anini ma chère. Tommy longo la po anini. OK, merci. Nazongi si malobe papa parole. Bato na biso papa o to maman o vandi papa po aza moto otiki a circuler te aza encourager bato na buzo ba makazi maman nyama na zamba nyama ya mobali azo luka nani ya mwasi on comprend nyama ya tana moto teme nyama ya mobali azo luka ya mwasi boyo siko moto nzamba salio apeso maila apeso misu apeso nyo stu ozomona na souffle de vie après ndiko mobali po bosane buzo bana eza salité makasi on comprend nga ça te pour encourager moto s'il vous plaît si je na yote maman s'il vous plaît maman PDT rapport sexuel à moi basala la rango wapi neti nga rôle siboye na biki eza mabe on comprend eza mabe bosala ngote on comprend neti nga be rôle na boya na nini ba conséquences et comme la bato na vie na so mo na buzoba na mo ke eza buzoba na bande comme soso bazana ignorance bazo ebate conséquences qui rapport sexuel na voie anale eza nini omoni conséquences maman yokana no mai ba che so ba peso mai omela ekitela na mongongo yo moi da mutu be azuma mai to secret amela na nini na zolo peut quitter là na mongongo kaka na moseke hipo ande mona bo encourager buzoba
Maman encourager bozo ba makazi. Maman yaka kola. Te bosa ba bozo ba moko. On comprend? Bosa ma dini bozo ba maman moko. Na ba yo makasi. OK, nazongi si balobe pas papa Arnaud Dave c'est conséquence. Maman yako tika biso. Allo baloba. Nazongi si balobe pas papa Arnaud Dave c'est biso na conséquence en plus peut profiter peut se peut conseil na ba ndeko ba pratiquer on va continuer to ba kata. Bon, en tout cas, maman de to fandi biso sur na plateau yo, chef ten na émission police à débat ezayo. Eza na mutu moko te aroya koloba po ba sujet za yo, caméra yo, émission ya yo. Biso nyonso to sabe invité, tu nous appelles, au salut moi texto to yeto kutani to passer au petit sujet to développer. Émission eza yete, émission eza yo. Vous comprenez? Donc ce qu'on peut singa monopole la parole en tout cas pas peut sanga tana ngai. Vous comprenez? La manette. Vous comprenez? Il doit avoir aussi ces émissions sur la manette pour tout ça l'émission dans sa lunette tout ça sous les effets tout ça obligé les cater. Donc j'allais dire quoi? Eza talangai. Je crois que Rolanga zoanga bien, nazo répondre. Zoanga penza bien. Junior Kapaya, je l'ai vu quand notre bialinga lobé la ba téléspectateurs on va jouer la s'il vous plaît. Si j'ai on déranger, s'il vous plaît. On déranger. Maman, si j'ai yo kana maman s'il vous plaît. Si j'ai d'autres awa, il y a si j'ai la manette si j'ai d'autres ils ont fait pas jamais. Sentiment sentiment na été. On va pas débat tout ça dans il y a ben so va mettre la C4 on va pas il y a s'il vous plaît cause mukolo il est nini oyebi mikolo batina na buzoba neti atana maneti point yebisa ko sekati na no tuno point mituna na ngai biano ya yo atoti na opozanga ba question apo songa na tuna po singo mituna na bibiana n'importe quoi s'il vous plaît et vos apaisements et vos apaisements dans un le pas cordon junior Kapaya zonga misu la longo linette nanga bien en tout cas ba responsable bazo landangai nazo répondre calmement sans pousser des cris donc na bandeli suko lobake ndeko nangai ceux qui vraiment ont respect à bateau bazolanda biso ameka kolongola ta lunette mukie ba ko comprendre que tout ça l'émission yo toujours balika malinette toujours bandeli kambuya zonga ndena sujet tout ça la débat yo comme na point lunette ndeni yo zonga na sujet yo na ko tika binote yo lobande débat au moins te ko zanga maloba donc yo za ko encourager mabe maman na biso bo comprendre ya ko tika biso na ko tika binote yo ne lobande sujet na yo po yo zongisa makama manette mo tenge manette bande ko na biso oyo bazolanda ngai na bandeli suko loba boye ma bible me dit que passer rapport na Nice eza mabe mais au moins bato yo po ba makambo ezo utaka libanda ti ezo utaka libanda ba oyo baza ko apprécier que non basi ba mega ki yango et que esali bango bien yo ko pekisa mwana asakei ba pekisa mutu alinga kene oya keina no okoko pekisa ete mama opekisa epo eza kwa na kati musala nzambe toza biso to bandimi to ana ba erreur omoni mondimi tanga za na erreur musala pasteur ezani côté ya mondimi azonga na nzela ata mabe ata sala ki déjà mabe akoya ki déjà na mabe moko pasteur mais atobola zone te eza ke soki mama pasteur te na nga mondimi simple yo kanga na silisa e alo kanga na nga mondimi ngana na kati mandamu nazo répondre nazo zonga so mandamu ngana mondimi pasteur azote yanga malgré lisumo ngana sali na kwei na ekobo na sali soki nini allez pasteur loko moni ke ngama ilo na sana lisumu wana atika ngana lisumu wana bon musala na o pasteur zani yo ne pasteur neti mama makamuna ni gafa na biso ho alobini abi makamona so utali bana utali biso to amgwasango nali kama buzoba teme uti libanda yo oza ignora ne mama so ba mikro ba tamla basi panto ba kitonti na sema soko apo yo teme uti libanda o amgwasango. OK, merci beaucoup vraiment to zonge là to peut s'attendre encore notre à s'exprimer. Petit kambo ya linga loba eza très important bande ko biso bazolanda biso ba yebelo ni papa Arnaud alingi aloba peut-être c'est important to tikaye asa la tona ye alobelo ko asa na procès. Donc ngana sala tananga na kimia donc je crois bato bazolanda biso ba otala ke bande ko biso baza agité na lobi na bandeli ko loba boy
bamakambo ya kopasser rapport sexuel na Nice ebandika libanda wana ezoyaka bato baza connecté na banini mususu somona amoni yango amoni mabe atiki ozo comprendre eza na mutu mususu amoni keza bien ake ko sala eza na bilo mususu batu mususu toloba na plateau yo basala kango mais awa bawanga ni po caméra ezali ozo comprendre. Moi je peux pas condamner, je peux pas aussi accepter par rapport à quoi balobi mutako jije biso nyonso eza nzambe consciemment mutako jije biso nyonso eza nzambe ndeto vandiao accoutrement ndeko nanga ninga lati na ebite soka azwela ngo wapi adota la catalogue basala kama na bandundu tona kikwiti ba système ya rolata alati tenue de ville mais alati chaussures sans chaussettes azu style wana ba catalogue ezo utawa c'est tout talibanda ozo comprendre ya lobi ya tala ba talibanda te luko ya lati azu yango wapi ozo comprendre donc pardon vraiment dans zone là on fait vraiment temps au loba tout ce cahier assis ça idée parce que to komi vraiment ministre na biso ba ko ya rolata la biso sapato sans chaussettes catalogue wana tala yango azu wapi si azu ngo libanda mboka oh ça que biso komi ayo bazwa ya mabete sans chaussettes s'il vous plaît omoni partout soko kei nzambe yemo alobi azokima sujet on comprend azokima sujet on comprend nzela bababi nzela de chemin zali on comprend nzela yamabe nanzela nini yamalamu nesinga ndeko na ngai likambo mabe kosala ngo te neti vena biso boye soko tikena nani na mwana ya mukie akobebisa ye on comprend so tikena mwana mukie akobebisa ye maman pardon s'il vous plaît tika tozonge l'accord dans le belo roni nyaza qui va sujet vraiment consulter akomi ma sapato na suka tika to permettre ba téléspectateurs au bazo la ndabiso bazwa message s'il vous plaît donc on a bandeli susu na osenga bandeko nanga et vos apaisements mon frère. Donc na longo li soulinette pour sabino ki naza kimia ceux qui m'a appuyé zali bo pesa cordon yo ka pona cordon moni makambo ya libanda nyoso to zwa to lata ngwate za ya mabe ndeko nanga pa yeko tika biso zo comprendre na comprendre yo lobi ke lokwezo talibanda to zwa to yamba ngoto copie ngo kaka c'est pas ça je n'ai pas dit ça pardon s'il vous plaît comment vraiment na souka je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo sans oublier celui qui est derrière la caméra Junior Kapa bande on a biso to comme ils vont consulter botika bandeko landa biso bazwa message ba yeba eloko nini cordon za besoin koloba eloko nini papa la biso rose s'il vous plaît eloko nini papa biso rose ça reposa koloba eloko nini concerne nga mailer azala posa ya koloba s'il vous plaît pour permettre vraiment bande ko na biso ba internet na biso ba yeba sujet nini eloko nini to kolobela tout ce ka cordon conclure parce que to comme déjà na souka to comme ko chuter moment de la fin to comme vraiment na souka en tout cas na profiter na occasion yo nazaki na bandeko nanga bazaki un peu omoni émission soko lingo sala émission ba débat boy eza ba thème moka bien photo sala ngona 4h30 pour mutala mukimba mo kangi ya koti douche bo sala émission ya ko tika tamboy mutako mela biloko misusu en pleine émission to koyeba te to linga to lo ba nini omoni titre na bato bala na biso ba responsable en tout cas je profite de l'occasion na pesi star mune na mboko yonada azala kishasa do sala mwa ba na fait ne kilikili na pesi na dambote sika zali na pesi code mondial ya Willy Musheni donc eza débat moko il fallait que to donc na éviter ce qui deuxième épisode de cause la poto sala ngona kimia to sala ngona préféré to sala ngona 6h kono penze za ba Junior Kapaya abzui pena kono wana to sala pena que no 6h30 to bande mission ozo mona po so mutalinga bima to kange mutako kene pas été to bomana hao et ça si j'ai moko très bien à développer j'ai dit quoi na conclusion nanga pour citer, j'ai bien dit que passer le rapport sexuel na Nice est un péché. Est-ce que les soum péché na linga les a les soum? Est-ce que les soum les a robete mninga maboko? Kobo meza mabe. Na ebité so bande konanga vraiment ndeko nanga kuna mona ke kimanda yeko tika biso l'émission mais azokota kaka na ba sentiment na comprendre kité. J'ai bien dit quoi? Ko passer rapport sexuel na voix normal eza lipamboli ko passer la sima eza mabe nazo beta c'était non eza conclusion na papa azo zo na minute ko passer émission relation sexuelle na Nice eza mabe ozo comprendre nazo te bandeko na ngai que nazo te bandeko na ngai ba sala kango na ba si ba sala donc
eza lisumu bo consulter basala nzambe ça va soki obito tala bien mpo na yo baoyo basala batika baoyo mpe nao basali te basala te baconsulter basala nzambe bakoya mpo na ye te bakoya mutu na mutu koyo azali aluka mosala nzambe akende asala tubela na ye baprie mpo na ye akozonga na nzela ozo comprendre oyo asasala aluka mosala nzambe oyo azosala te atika ozo comprendre bandeko na nga baza na kati ya mai baza na kati ya mai moye bacomprendre makambo na oloba eza te. Ok, merci nazongisi maloba et pas nazongisi maloba et pas concernant Mailor moi liloba mpona bandeko non naozongela okobanga te mpona bandeko oyo nanu basali rapport sexuel wana te bacontinue to batika nga mpona batika po korda azongi ka esika biso tozali emongi arejoindre biso baoyo basala yango mpona nga ndenge naloba ye déjà ke basala yango te mpo eza mabe o buchi o soki kibe magie o soki C4 bomela te ndenge nzambe asalela otikala kaka bongo libala na yo eya kaka ndenge nzambe akelela yo ozomona donc bambote na nga napesi kaka bango bamela bantu baoyo nga na amoi ke nayeba ye te soki eza ke nayebi na opesi conseil ndeko na nga komela te tika mpo eza mabe bambote na nga kaka epa mobos nada donc esika azali banada bambote ebele esika ozali Pamela Musasa bambote na yo ya Wili Musheni bambote ebele donc merci beaucoup. Ok, nazongisi maloba papa Rose ezalaki vraiment ya komata napesi ye temps apema ça va bato na biso omoni koza mukolo ko teke oyebi on comprend koza mukolo ko teke oyebi net papa biso oso botike na mwana a bebe sur mwana on comprend net je journaliste donc muto azo le côté mais a pese ka micro pour nini na ebité merci bandeko na biso oyo bandeko na biso bamela C4 o bata ba buchu botika ngo eza bien internet nga rôle na boyi conséquences et comme la bino on comprend et ça bien de son dans ma salon mes garder ta notion dans ma salon monnaie donc tira la peka bon on peut être nous comme ça oh to soigner à qui m'a à côté ma sapat ma manette donc ça n'a pas de sens laisse nga imbote non peut na star na biso mikolo nada moi c'est Ross na peso mbote nada Rems Nushka masana Bob wow Pati Mobile masana na États-Unis Pati Boleric maître na ngai Blaise Ngoma na France maître Blaise Ngoma Pamela Musasa na biso biso na otina li fobo on point na pesi grand capote mais mbote je doute ndula na France na pesi masana afingo mambote na pesi mbote mais l'imam ngeza pisi 243 82 14 84 294 bandela lisusu 082 14 84 294 koza mukolo il a siko yebate na suki yo. Ok, merci nazongisi maloba ya conclusion et pas cordon Arnold moi mot de la fin ba mbote pour comme vraiment na suka en tout cas net na sepel makasi na pesi pe mbote na ndeko na rôle sazawa nande to bande mission makambo ça na comprendre rien na comprendre que loko abi koza mkolo eza ko ibani interview ngo 6 fois na compter pe na ko compter donc na encourager mbala sima soka yoki sujet donc tindela ka biso na texte pe na muta consulter na ba bible na ba dictionnaire poto développer bien na profiter na pesi le grand mukumbusu na Paris masalanga Patrick Mongu donc mutu pe na vraiment mukumbusu pe na wuti mai ndo mais donc une école vraiment ya formation parce qu'on a Paris na pesi Nadège Moussadi Mouzembe Mbote ma mère Madonga Lula na Liège na pesi Mbote na grande dame parmi les dames maman exaucée Rogedi Rotsam na pesi Mbote Sika Zali na pesi code mondial ya Wili Musheni na pesi Choisi Matata Mbote na pesi artiste munena mboko yo Ibuba Shaingenge donc l'homme de Mibaramo na pesi Mbote Sika Zali na baxi suko pesa artiste Ferrego Lambote na Matadie Vasco Mabiala Makauze. Merci beaucoup. Merci. Moi maloba ya suka et pas consort na ngai Mailor batunyo so balandi biso qu'est-ce que les gens peuvent retenir ya sujet autour de débattre na bino ba fi oyo ba melara buchu ba continuer to ba kata na muku c'est vraiment ba rapport sexuel na voie anal et continuer to kata conseil ezaki ba kata po eza mabe o basala nanal ba rapport nanal do batika po eza mabe o ba buchu wana kande na lobi ke botika po eza kitoko te ezala ka ndenge bakela yo zala ndenge nzamba bakela yo donc eza bien makasi. Merci beaucoup. Ok, merci. Vous avez tellement ébélé. Ok. Donc, bah, linga ba contacter ngai. Appelez-moi sinon plus 243
85 00 92 150. Boss Patrick Momo. Napesi bébé Momo Mbote. Napesi félicitations à madame Patrick Momo Mbote. Plus 243 85 00 92 150. Donc en direct, merci beaucoup. Ok, merci Kanina Ibsibino. Vous étiez tellement nombreux. Beaucoup de même surtout clôturé parce que comme Nasuka, vous étiez tellement nombreux à Hollanda Bisso. Tout comme vraiment Nasuka. Je dis un grand merci à mon boss, hein, Patrick Momo. Na bossanité, patron Nangai, hein, mon président, ma soeur Brimbo, Mukenge. Na bossanité Bernice, Rems, Bob, waouh. Na bossanité musicien Oyamunen, Obino Boyebi, Borsalino. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra Junior Kappa. Na bossanité Vienanga. Na bossanité, tout comme la souka papa. Tout le monde est libre encore c'est loin on ça. Na bossanité, Bijou Beleza, patron suisse, Deli Bossangue, hein? Ça coûte trop cher, c'est pas pour les enfants. Mon boss, la truc, maman, ma cambo, Junior Kapaya. C'est pas pour les enfants. Et ben voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Prépare nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.